Zambé pambola biso banso. Amen. Yo. Nous n'en dormons pas. Nous avons chanté à la croix, Toyembi les yeux de mon cœur. Nekulus. Eza posa motema na ngai. De manière nouvelle. Mikolo De nyonso regarder à la croix. na lolenge ya sika. Tela bobele Nekulus. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Na kombo ya moto ya Yesu Kristo. Hier des paroles merveilleuses. Toyoki maloba na kitoko. Je ne sais pas ce que je dois dire. Na yebi ele onego loba te. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Le bon plaisir du Seigneur. Bola mon ankolo. Nous par Jésus-Christ. Et pas na biso na nzela Yesu Kristo. Et nous voulons marcher avec lui. Tolingi kotambola elongo na ye. Suivre et lui faire Bayuda. confiance. Jusqu'à que nous voyons sa face. Bisikino tomona elongi na ye. Tolanda etikino tokomona elongi na ye. Et que aussi, Tika te nkolo apesa biso nzela yango. nous ne recevions pas seulement de l'enseignement. Tozambi malakisi kaka te. Mettre cet enseignement en pratique. Bongo tosalela mate yango. Oyo toyoki Ça devient visible. ekoma Là où emonisama. le Seigneur travaille, il y a Epai quelque chose de visible. nkolo azosala mosala eloko ya komona ezali. L'amour, la communion, Bolingo. ça devient visible. Ezomonisama bomoko. L'amour du frère, les paroles Bolingo ya que le bandeko. frère Christophe a prononcé hier, mon fils. Ndeko Christopher esimaki ngai. Nous bénissons tous. Kola pambola yo kola pambola biso banso. Cette qui est une révélation. Ezaki Je ne emoniseli. sais pas ce que je dois lire comme point d'introduction. Esengeli natanga yango. Et j'aurais bien voulu lire la parole. Na kolingete natanga na français. Ma cause sa grâce. Ici dans Philippiens chapitre 2. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 verset 1. Philippiens chapitre 2. Philippiens 2 verset 1. Philippiens. Or, s'il y a une réprimande prononcée en Christ, Soki s'il y a un encouragement par Pamela l'amour, kati na s'il y Christ. a une communion de Soki l'esprit, lisungi. s'il y a Soki une bomoko profonde kati na compassion et Kristo. une grande miséricorde, Soki mawa ezali rendez ma joie bokomisa esengo na ngai étant ebonga de la be même pensée, likanisi en moko ayant moko le même amour, nakozalaka na et bolingo en moko tendant d'un commun accord vers le nakozalaka na bomoko. Amen. Amen. Verset 3. Longa Ne misato. faisant rien, nakosala volonté eloko d'avoir te toujours raison, nakoluka ete kaka bayeba kaka yo que l'humilité kasi vous fasse regarder les autres kokitisama comme étant au-dessus de vous-même. kosokisama emonisama likolo na yo. Amen. Bolonga mine Que chacun ne considère pas son propre intérêt. moko na moko atala kaka intere na ye te Des autres. kasi amona mpe baninga. Bolonga mitano Verset 5. Il y a donc en vous bobondela kati na bino cette manière de penser telle qu'elle est lolenge été aussi dans le Christ Jésus. okokanisa ezala lokola kati na Kristo. Amen. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2 1 Pierre 2 verset 9. 1 Pierre 2 verset 9 1 Pierre 2 verset 9. 1 Pierre 2 verset 9 1 Pierre 2 verset 9. Vous par contre, Bino. vous êtes kutu la race bozali libota eponami sacerdoce royal, bozali oyo ya bokonzi na Nzambe bozali libota ya bule eponami po te bozala oyo ya ye po te botatola monene na oyo abyangi bino na pole. Amen. Eza kitoko te. Qu'est-ce que nous avons fait pour cela? Tosala nini mpona Rien du tout. eloko te. Pourquoi est-ce que nous ne devrions pas voir le frère et la sœur, que Dieu le voit? Tokoki komona ndeko mobali mpe ndeko mwasi ndenge Nzambe azomona bango. Un non-peuple, mais qui est maintenant le peuple de Dieu. Tomona bango bakomi sikoyo libota na Nzambe. Amen. Mosala na Nzambe. Bango bakomi libota na Nzambe. Sans la miséricorde de Dieu, mais maintenant riche. Oyo bazalaki na mawa na Nzambe te, awa bakomi na bozwi ya bosawa na Nzambe. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte, balingami nazo nalendisa bino lokola mopaya na mokili oyo à vous abstenir des convoitises bote bomilengela na baposa ya nzoto te
oyo ezosala etumba na motema elimo na biso makambo kitoko mpona biso. Ephésiens 4 koyokisa Molimo Santo mawa te. Tika te nkolo apesa biso yango. Amen. Totambola na kimia kondima tikino te tomona elongi na ye lolombo na ngai yango wana ya biso banso lilobo nkolo apesa biso ezala na kati na mitema na biso efanda ebota mbuma mpo na seko na seko. Amen. Toyaka kaka tozongaka te kasi tobongwana. Amen. Bolingongo emonisama ke Nzambe apesa biso yango. Totelema mpona kolomba. Bien-aimé Seigneur et Dieu, Molinga Minzambe, ce matin nous sommes de nouveau rassemblés. Nous avons entendu du psaume 50. Rassemble-moi mon peuple. Oui Seigneur, nous sommes ton peuple, nous avons aujourd'hui. Nous qui n'étions pas un peuple de Christ. Tu as accompli à Golgotha pour nous. C'est pour cela. C'est ta grâce et ton amour. Et qui nous a trouvés. Et nous avons lu ce que tu as appelé, tu les as aussi élus. Et tu les as aussi justifiés. Tu es destiné à être transformé à l'image de ton Fils. Et tu leur as accordé la gloire. Tu as commencé. Tu l'achèves. Tu changes tout à nous entièrement. Accorde tout cette foi. Po te toko kutambola na kotiaka lilobano ye na musala toyoka ngo pamba te tozongisi matondi mpona mokanda te pamte mokanda ebomaka tolingi molimo eza bomoi kati na biso toleka na kobudima na bomoi komisama na ntongo na lelo pambola liloba na yo na mokili mobimba baoyo babelemi mpona koyoka ngo molimo alo oyo apesa biso oyo esengeli aloba na eklesia mpona ngolu na yo na nkombo na Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Loué et remercié soit le Seigneur. Akumisama sans la mankolo. Magnifique cantique que nous avons chanté de tout cœur. Loyembo kitoko toyebi na motema moko. Que si ce n'est pas encore le cas, cela devienne réalité. Soki bongo te yango ekoma sol. Le texte le dit, il faut toujours être sincère, surtout devant Dieu. Ndenge test ezoloba, tubalamu tozala sincère liboso na Nzambe. Voyons dans la parole ou comme nous le chantons dans les tomona na liloba ata ndenge tozo yembela ngo na banzembo que nous continuons malgré tout à garder bongo tokoba ata kubongo kotala kondima kolo olaki yango sera. Comme cela a déjà été dit, nous sommes à chaque fois boye yango ikozala kaka lokole chez lobami heureux en même temps lorsque nous venir sous l'écoute de la parole. Tant tozo kuya pona koyoka liloba. Pour un croyant, pona mondimi, il n'y a rien de mieux et de plus beau. Eloko ya kitoko koleka te eza. Dans la maison de Dieu. Na kati ya ndako na Nzambe. Et de faire l'expérience de la grâce. Pena kusala libiki na ngolu. Sa parole est d'être na nouveau koyoka liloba na Nzambe pe kozala longo. À combien de fois Dieu nous a déjà bénis. Balaboni Nzambe asili kupambola biso. Au cours de toutes ces années, wana bambulo nyonso. Combien de fois Dieu nous a-t-il déjà bénis? Balaboni Nzambe asili kupambola biso. Nous a-t-il parlé? Balaboni asili beli biso. Combien de fois il l'a rendu grande de sa parole pour nous. Akomisi liloba mutuya pona biso. Combien de fois il nous a révélé ses mystères. Boni afongole biso. Pendant que cela se produisait, ba bomba minayi. De cantique dit
compte le bien que Dieu t'a fait et comme cela continue. Banzembo ezoloba tanga bolamu nzamba asaleli yo sur ton chemin. Donc compte le bien que tu rencontres sur ton chemin. Tanga bolamu nzamba asaleli yo na nzela na yo na bongo suka kososola ndenge nini oza na bozwi ndeko bapesi ngai maloba ya loyembo oyo ezalaki mercredi oyo ya pokwa. Sois sage et profite de chaque instant. Tu ne fais ce voyage qu'une seule fois. Laisse une bonne grâce derrière toi. Vois comme le temps s'enfuit. Plaisanterie, les rires, les jeux, le repos. Le sage agit. Donc travaille et gagne son temps à faire le bien. Avant même de t'en rendre compte, elle s'est enfuie. La enseigne. Attend les fidèles. Apprends-moi à consacrer mes années entièrement à ton service. D'aujourd'hui, la tombe a semé les graines de cette vie au Seigneur. Tu m'accorderas la grâce d'être fidèle à ton service jusqu'à ce que de nombreuses âmes soient sauvées dans ta lumière pure. C'est difficile quand il y a encore des lignes entre les deux, des lunettes neuves qui ne fonctionnent pas encore tout à fait. Quand nous vieillissons, mais oui, n'inquiétez pas, je ne perds pas ma vision à distance. Si je ne vois pas bien de près, je vois bien notre chanson, un autre cantique, ou dit ici, sur la belle plage dorée dans la patrie éternelle, tu me reverras à la main de Jésus, où la nuit s'enfuit pour toujours et où fleurit un printemps éternel, où l'on chante le cantique de l'agneau. Oh, comme c'est beau. Nous retrouvailles dans la salle céleste. Oh, comme c'est beau lors du repas. Fleurissent les arbres de vie. Oh, le son de la harpe des anges, le chant de louange des rachetés résonne dans la salle céleste. Oh, comme c'est beau. Ce monde n'est qu'illusion. Passe et tombe. Alors qu'il résonne depuis le firmament. Retrouvailles loin le crêpe de deuil vers Dieu. Là-haut chante un choral béni. Oh, comme c'est beau. Comme c'est beau, là où le lien de la mort sépare, il est renoué pour l'éternité. Là où le son de la harpe des anges, le chant de louange des rachetés et pensez seulement que nous aurons la grâce d'être là. Le troisième cantique m'a également été accordé. Peut-être même un quatrième. Les pèlerins se rendent. Les pèlerins se rendent dans la patrie. Des bienheureux. J'aimerais pouvoir chanter. Aujourd'hui, mon frère m'a encore dit, tu chantes vraiment très mal. Il n'ose plus chanter. Mais les pèlerins se rendent dans la patrie des bienheureux où l'on ne verse jamais de larmes, où les roses fleurissent éternelles. Pamba comme le soleil. Là-bas, il n'y aura pas de nuit là-bas, car Jésus brille comme le soleil. Deuxième couplet, il n'y a pas de souffrance là-bas, ni de lamentation, ni de douleur.
Par la moindre trace du souffle de la mort. Il n'y a pas d'échec. La mort n'a pas de cœur brisé. Non, seulement la joie dans les chants célestes. Oh, patrie bienheureuse, bientôt tu seras atteinte. Le tableau te fait déjà signe de loin. Où le chant de l'agneau de le chant de louange de l'agneau ne se tait jamais. Où il résonne toujours de manière envoûtante. 4e couplet, où des foules bienheureuses se tiennent près du fleuve de la vie, purifiées de leurs péchés par le sang de Jésus, où tout ne voit que la gloire de Dieu, où il n'y aura ni nuit ni mort. 5e couplet, tu es là, inscrit dans le livre de vie avec le sang de l'agneau de Jésus. Il les a élevés au rang divin. Il essuie leur larme si doux et si aimable dans la patrie de sa main tendre. Quel jour ce sera? Frère Branham chante aussi sa propre mélodie avec joie. Moi, bien sûr, c'est toujours agréable. Je me réjouis de chaque cantique dont le titre est propre mélodie. Car alors, j'ai le droit de chanter ce cantique. Et alors, tout redevient juste. Et puis, il est évident. Ce cantique, probablement le 5e qui va être écouté. Pourquoi pleures-tu, enfant de Dieu, dans le doute et la souffrance? Le Père t'en prêt à te bénir. Il ne rompra plus l'alliance de sa fidélité. Crois en chaque promesse et prends-le au mot. Refrain, oh, prends-le au mot. Crois en chaque promesse et prends-le au mot. Ton chemin peut passer par des épreuves et l'obscurité. Les eaux de la tribulation peuvent sembler sans fondement, mais celui qui te tient ne te laissera jamais partir. Fais confiance à la promesse et crois en sa parole et prends-lui au mot. Il s'est engagé à te conduire fidèlement à travers la nuit et la lumière. Ne te méfie pas de lui. Quand tu entres dans la vallée de l'ombre, il ne s'en va pas. Enfant de Dieu, en détresse, oh, prends-le au mot, crois en sa parole. Le 4e couplet est aussi si beau. Son cœur, sa puissance, oui, lui-même est pour toi. Co-héritier du Christ, de quoi as-tu peur? Tout ce que tu pourras ici, tu le verras là-bas. Crois en lui totalement. Et crois en sa parole. Prends-le au mot. Que nous puissions vraiment le faire. Parfois cela fait défaut. Et là sûrement il nous aidera. Certainement. Nous avons entendu une parole qui n'est pas toujours favorable à ce qu'on lise. Tout un chapitre, mais aujourd'hui il fallait le contexte. Et nous avons déjà entendu dire à quel point les gens changent rapidement d'avis. Il y a des acclamations et l'approbation de ce que dit le Seigneur. Et après quelques phrases, il a à peine commencé à parler, l'opinion était déjà tout autre. Très souvent surpris que les gens changent leur avis, même de nos jours, à notre égard, à ton égard, à mon égard, de quoi que ce soit d'autre. Et nous nous examinons sans cesse. Je ne sais pas s'il existe actuellement quelqu'un qui se juge autant que moi. Parfois, j'ai l'impression de me détruire. Mais ici, nous voyons que notre Seigneur lui-même a dû faire l'expérience que les gens qui étaient encore d'accord avec lui, non pas quelques semaines plus tard, mais quelques mois plus tard, quelques années plus tard, ici, dans le même service divin, dans la même synagogue, alors qu'il écoutait encore pendant que soudainement change d'avis. Au verset 15, nous lisons verset 15 Luc 4, verset 15. Luc 4, verset 15. Luc
Luc 4, verset 15. Luc 4. Il enseignait dans leur synagogue et Aza était loué koteya par tous. na ba synagogue na Puis au bango. verset 22, 22. et tous étaient d'accord avec lui et s'émerveillaient des paroles de grâce bazaki na esengo maloba na ngolu ezobima na bibebo na ye bazotuna azalaki mwana ya Joseph te ezaki likambo na bango soki azwaki elobeli wana te mwana ya Yosefu ntango mosusu yengo ezala malamu koleka mwana ya Joseph azalaki nde mwana na Nzambe wana esengeli koyeba esengeli boyeba yango bazalaki na esengo kasi batie kolandisa na nzoto kolandisa makanisi na bango Joseph ye moko alingaki kokima Marie mais na nkuku ntango ekomaki polele akomi na zemi asalaki nini ntango alotaki ndoto epai ya balobi ete kobanga te ton épouse, ta fiancée, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Mwana oyo fiancé na yo amemi auti na mulimo santo. Mais c'est pas le fils de Joseph. Awo balobi te kaza mwana ya Yosef. Aza mwana ya Yosef te. Isaïe te. Ya azaki mwana na Nzambe. Aye kutatola liloba na Nzambe. Kasi bato baye tiens na lulenga nzoto. Quand ils entendirent cela, na 28 balobi tango bango bayokaki bongo tous ceux qui étaient dans la synagogue remplis de colère, baso bazaki na synagogue batonisami na kanda batelemaki babengani na engumba pas seulement de la synagogue, mais le babengani kaka na synagogue te kasi babengani na engumba et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne où leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Verset 30, mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Les hommes sont ainsi. Un jour, il écrit Hosanna, plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna. Et puis Matthieu dans 21, 23, verset 23, dans Luc nous ne 23, voulons pas que celui-ci règne sur nous. l'homme est ballotté par les moto azali ngambo na ngambo qu'il ne s'ancrage en Dieu bobele amikaba na Nzambe azala na kondima na kati na Yesu Kristo balobi totikala sembo na nkolo kasi mokolo alobi makambo minene te. Vous allez appliquer à lui le proverbe Matthieu 27, 42. Mais de saint guéris-toi toi-même ou soigne-toi toi-même. Munganga mibikisa yo moko. Toutes les grandes choses dont nous avons entendu parler qui ont été accomplies oyo ekokisamaki oyo alobaki Capernaum accomplit-les aussi ici dans même na Capernaum asalaka yango makambo minene nyonso na mboka ya botamaki de l'époque du prophète Élie et l'autre de l'époque du prophète Élisée. Il a ensuite voulu souligner qu'il s'occupait des individus et non de la masse qui était pour azalaki kotalela ebele na bato te kasi na bato moko moko baza kolanda ye abetaki sete alobaki mwasi moko bazalaki akufela mobali kolo asungaki na nzela mosakoli kasi sirien laman azalaki mpe hébreu kasi bato ebele mpe bazalaki na bamaladi ya mbaba wana ils se sont heurtés au lieu d'être entrés en eux-mêmes et de dire Seigneur, si tu veux aider qu'une seule personne aujourd'hui, aide-moi. Alors tout le monde aurait été aidé en même temps. Chacun aurait simplement dû dire Seigneur, c'est vrai, il y avait beaucoup de lépreux
bato na maladi ya maba bazalaki ebele kasi obikisa kaka moko. Moko na bango alobaki soki olingi osunga ezali bobele ngai naza posa osunga ngai. Soki bato banso bazalaki na elolenge wana boni balinga babikisama banso balinga basungama mpona veuve oyo akufela mobali. Biso mpe toza banso na posa soki nkolo soki olingi mwasi ya akufela mobali bongo ngai banso soki bazali na se na boyoki ya liloba na Nzambe ndele basosoli ete nkolo azolobela biso oyo azoloba etali biso boye. Alors il n'y aura plus d'agitation. Boyende koningana tembe kozala te bamso bazana kanda te bato banso bakusungama. Nde Branham azali koloba soki habitant moko ya Jeffersonville asingilaki azala enlevé yo pe esengeli ondima ete ozali moto wana. Soki olingi kondima te ke ozali yo moto wana te yeba bien ke okunetwama te. Eza bongo esengeli kozala na kondima ya yo moko. Nzambe asungi ngai, Nzambe asungi yo. Seulement la retransmission à grande échelle, mais l'expérience personnelle avec le Seigneur. Ezali bobele koloba makambo te ya minene kasi libiki na yo moko na Nzambe. Seigneur, cela fait mal. Mais en est-il autrement pour ses messagers, pour ses envoyés? Il a dit dans Jean 15, 20, si vous persécutez, ils vous persécuteront aussi. Ils ont accepté, reçu ma parole, ils accepteront. Soki banyokolinga pe bino pe banyokola bino. Soki bandimili bananga te bakondima pe ya bino te. Pas subir un sort différent de celui de son Seigneur. Je veux dire, j'ai lu, ça c'est Matthieu 10, 25. Matthieu 10, 25. Je veux dire, j'ai lu aujourd'hui un passage dans l'épître de Jean et cela m'a fait mal de voir que Jean devait aussi se plaindre ou se plaignait de ne pas avoir été accepté ou bien alors reçu. J'ai toujours pensé que seul Paul avait connu cela, mais dans la troisième épître, Jean, il est écrit 3 Jean Diotrephe qui veut être le premier parmi eux. Lorsque je viendrai, je rappellerai son comportement. Calomnie par des paroles et non compte de cela, n'accueille chez lui aucun frère et empêche ceux qui ayamba motote epa na ye pe azo pekisa bato bako kusala malamu wana. Jean, le disciple préféré de Jésus. Jean, disciple oyo Jésus alingaki akoki kusala mabe na moto. Soki Paul azalaki makasi, azalaki mwa kanda, ata Petelo azalaki mwa kanda. Qui a tant mis l'accent sur l'amour dans son évangile et dans ses livres. Likolo bolingo na ba sango na ye. Cela est devenu connu qu'il était le disciple le plus aimé. Wana eyebani ke azalaki moyekoli oyo balingaki makasi. Yepe écrire ici. Alandaki banzela. J'ai écrit à l'église, mais Diotrephe na commune na église kasi Diotrephe qui veut être le premier parmi eux. Imaginez. Ne nous accepte pas. Imaginez-vous, un disciple de Jésus, un apôtre, un homme de Dieu,
ntoma. Même à l'époque du christianisme primitif, il y avait déjà des assemblées dans lesquelles des frères ezalaki déjà qui ne leur bandeko bazali kozwa esika oyo ezalaki ya bango te batiamaki bango na nzambe pe te wana ebandaki kala. Verset 26, Paul akomi après mon départ, Sima, verset 30, acte des frères se lèveront, 20 verset 30, bandeko moko bakotelemisa bakotelema te moko ya mabe ezaki na tongo na likambo babandaki makanisi wana ndenge nono ezaki komonisa balingaka kosala bazala babamona bango il voulait être quelqu'un. Balinga bazala ba matuvu bazala bayeba bango. Oui, il voulait jouir d'une estime particulière. Balinga ki bayeba bango bayebana. Celui qui mène à Dieu. Kasi wana ezali kumeme pa nzambe te. Soit le serviteur de tous. Esengeli ozala musali ya banso. Qu'il lave les pieds de tous. Sokola mabukolo na baninga matambe ya baninga. Plus loin ici. Alobi musika. Ne nous reçoit pas. Et puis bozo yamba bazoko yamba bisote. Maintenant le verset 10 de 3 Jean. Je rappellerai son comportement. Mais même un apôtre peut attirer l'attention sur ce genre de personnes qui ne sert à rien. Un homme est ce qu'il est. Réellement l'homme. Remarquez sa conduite, oui, très bien. Cela ne changera rien. Faire remarquer sa conduite, cela ne changera à rien. Comme il nous soupçonne avec des propos malveillants. Et puis, je me juge moi-même et je dis, j'ai donné lieu à cela. Paul avait-il donné lieu à cela pour qu'ils doivent dire dans 2 Timothée, tous m'ont abandonné. Qui est un fidèle collaborateur. Il y avait des gens qui n'avaient pas à cœur de l'assemblée locale. Et il est dit ici, comme il nous soupçonne des propos malveillants, et non compte de cela, n'accueille chez lui aucun frère et sont prêts à l'assemblée. azopekisa bango mpo na biso tokososola ngo te na ebandeli ya eklesi moyokeli na Yesu Kristo Yohane azosala mabiki ya boye avoir commencé déjà dès le début, dès le commencement. Tongo n'était pas seulement déjà présente avec Caïn et Abel, avec Jésus et Judas. Cela a continué immédiatement. Et l'esprit vous l'avez vu. Judas na Jésus te. Wango pe kobaki kaka. 11, 27. Na Luc. Heureux les saints. Et Sengo. Quittons à l'été, nous l'avons vu. Nous avons toujours eu de fausses inspirations. Comment nous nous positionnons par rapport à Dieu. Nous positionnons par rapport à la parole de Dieu. Quelle est notre position par rapport à nous pouvons nous examiner ce que nous sommes réellement. Nous sommes dans notre nature. Nous aimerions être, mais ce que nous sommes. Il dit ici au verset 11. Ne prends pas pour modèle le mal, mais celui qui fait le bien est Dieu. Celui qui fait le mal n'est pas. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu, n'a pas connu Dieu.
Ça, c'est le verset 11. Il en est ainsi. Tout ce qui est bon, oui, tous les dons parfaits viennent de Dieu. Makabo nyonso tu ya malamu ezokuta epanza oyo nyonso tu ya mabe eutaka na zabo. Il est le méchant, aza moto na yawuli. C'est pourquoi tout homme ye tinango a cette méchanceté moto dans son nyonso tu cœur et qu'il azokondima allait même agir ki yawuli na qu'il motema na marche ye pas dans la mpe vérité. azokotika yango te etambwisa ye ndenge nalobaka azotambola na bosolo te na 3 Jean verset 1. Moi le veillard, j'envoie mes salutations à mon ngai cher mpaka nazotinda bambota na ngai bien-aimé, je te souhaite tout le bien et la natombeli yo bolamu santé comme il en est bien de ton âme. na sante lokola malamu na motema na yo. Car j'ai éprouvé une grande joie lorsque des frères sont venus et ont rendu témoignage ntango bandeko baye kopesa litatoli na bokasi na yo car tu marches dans la vérité pamba te ezotambola na bosolo comme tu marches dans la vérité. lokola ezotambola na bosolo. Puis vient le magnifique verset 4. verset ya kitoko ye Il n'y a pas de plus grande joie pour moi esengo mundi ya makasi ezali te mpo na ngai d'entendre nakoyoka ete mes enfants bana na ngai qu'ils marchent dans bazotambola la vérité. na bosolo. Dans le même chapitre, na chapitre moko 2 personnes sont mises en lumière bato mibale et batiami données en polele exemple. batalisami lokola ndakisa. Comme Gaius un homme de Dieu, lokola moto na marchant nzambe dans la véracité, nakotambolaka na vérité avec bokasi sincérité, dans la na vérité solo avec na nzambe sincérité, un témoignage de toute part sur sa situation. Et puis Jean écrit, il n'y a pas de plus grande joie pour moi. yohana alobi ke esengo moko monene eza mpo na ngai mpona komona yango kasi ngai mpe mpo na ngai eza mpe bongo conviction nango eza mpe bongo mpo na moto na nzambe. esengo monene eza te ke komonaka bana na nzambe bazokotambola kati na bosolo, bazotambola na boyokani na bomoko na liloba na nzambe, bongo basalami bongo na nzambe mpe na molimo, bazotambola na kati na liloba. Ndeti nango ntango makambo eza mabe, soki eyokani na liloba na nzambe te, nikoloba eza nango sembo te, tokoki te kosala ndenge mosusu te. Tozouti nde na bosolo, tozali nde bato ya solo. Ndeti nango nazoloba ngo polele litatoli na Yohani ezali litatoli na ngai mpe. Esengo moko ezali te mpo na ngai nakoyoka ete bana na nzambe bazotambola na kati na pole, bazotambola na bomoko na liloba. Bosolo eza liloba na nzambe. Kondima ta mosusu basepelaki na ngai te ntango nazosembola makambo moko, makambo nazoloba ezalaki kokana na oyo bango bazokanisa te, kasi mapamela oyo eyaki likolo na ngai ezalaki somo na makomi na ngai nakomaki. Kasi tozomona solo ekuumela tikina na suka mpe oyo tikali mpe solo ezali bomoko na nzambe. Soki moko atango mosika atamboli na nzela mosusu, ndeko na biso donde azali mokambi ya locomotive, aza na experience mingi, mokambi ya locomotive.
le savez tous, mais il faut des trains express à travers toute la République fédérale. Train express na République fédérale mobile. Tango zomona botambusi na ye ezobanda muke muke. Il y a là où il y a une bifurcation vers le nord, le sud. Il pas beaucoup d'années ya ba rail, n'est-ce pas? est côté boy. Le train prend le virage. Train dengezo zoua virage. Il en va de même pour tous ceux qui s'écartent. Ezali bongo pona ba oyo bazo bunga. Où il est si insignifiant, si infime. Soki eloko moko ya muke. Le réglage de l'aiguillage suffit pour. Etambusami ndenge réglage ezate. Ils ne comprennent pas car les rails ne sont plus correctement posés. Ce sont des bricoleurs qui ont posé les rails. Et Tchami Pesa Balamute, bricoleurs ne bâti baraille. Dans lesquels ils voyagent des rails. Pourquoi est-ce que je fais cette comparaison étrange? Je le dis parce qu'il est écrit. La comparaison n'a son origine dans la vérité. Parce que dans le bique, le mon côté et outil na bosolo. Dès le commencement et maintenant, quelqu'un dira oui. Au jardin d'Éden, nous a été montré très clairement. La parole et l'a légèrement modifié. Oui, c'est précisément là que réside la tromperie, l'erreur. La parole de Dieu doit rester telle qu'elle est. L'erreur, c'est déjà le mensonge fini. Moi, libunga muke ezaliza lukuta. Mensonge. Et c'est pourquoi nous ne devons dire ou ne pouvons dire que ce que Dieu a dit. Souligner. La déviation commence de manière si minime. Kopengwa ebanda kana lulenga moko ya muke. Une petite bifurcation et ensuite bon bifurcation ezali en trezoya. Toute nouvelle direction. Kasi soko pengo muke ozui nzela musu. Nous voyons ici que cet homme Joseph n'avait certainement pas observé ce changement. Il n'a même pas constaté qu'il avait dévié. Il est parti dans sans en être conscient. Et cela signifie ici, en gros, celui qui veut être le premier parmi eux. Awa, elubami boy. Oyo alikusala ya yambo kati na bato. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, Jean a décidé de lui faire remarquer son comportement. Jean il a décidé de lui faire remarquer son comportement. Il remarque et ses soupçons. Il voulait lui en parler. Non, ça ne sert à rien. Quand le cœur est plein, on peut se tromper soi-même à ce sujet. Et numéro 17 de la maison où se trouvent les arbres fruitiers. Je vais et j'ai observé comment les feuilles apparaissent. Et numéro 17. Je passe d'un arbre à l'autre. Vous le savez. Je ne suis que le fils d'un agriculteur. On regarde les feuilles et on se dit, mais qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que cet arbre, cela pourrait être cet arbre? Est-ce que vous allez à Makase, vous allez à Nzete Oyo? Des arbres à leurs feuilles déjà. Mais d'autres, comment on a déjà? Na Makasa Nangozo, on a déjà ndengese bongwani. À l'autre, je n'ai qu'à attendre que non seulement les feuilles et les fleurs, mais aussi les fruits apparaissent sur l'arbre. Et puis, les fruits sont la réponse. Les fruits sont la réponse. Je n'ai pas alors plus besoin de me demander est-ce que c'est ça ou ça. Est-ce que c'est cette pêche de Californie, ces pêches
californienne. Je devine. Est-ce que c'est ça ou pas? Mais quand le moment sera venu, je vous l'apporterai et je dirai, voilà, c'est le fruit, c'est l'arbre. Et notre Seigneur dit, dans Matthieu 7, verset 7, c'est à leur fruit que vous les reconnaissez. Kolona bitango ngonge kobeta dena koyebisa bino ke ezali mbuma. Et puis kolona biso alobi te boko yeba bango na mbuma na bango. Quand on parle de fruits, il s'agit de fruits de l'esprit. Na mbuma ezali mbuma na molimo. Le savez tous. Vous savez tous comment cela est probablement écrit dans Galates 5. Denge komami na Galates 5. À partir du verset 22. 22. Mais le fruit de l'esprit, kasi mbuma na molimo c'est l'amour, la joie, la paix, kimia, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la bopolo, kimia na kati na biso na mbuma boye la loi ne peut mobeko ekokoloba eloko te. Verset 24. Mais kasi 24 kasi bao ya Yesu Kristo babomi nzoto na bango na baposa nango na baposa nango soki tozobika dans l'esprit, na molimo selon l'esprit. kolanisa molimo Ne cherchons pas une vaine gloire, toluka kembo ya punda te pas les uns les autres. kutunaka baninga na bamususu N'envions pas les uns les autres. kolulaka baninga pe bamususu te. À quel point les apôtres tomoni se souciaient. ndenge nini bantoma bazaki na susi Assemblées soucieux que la croissance divine soit balikaki ke perfectible kola les na molimo emonisama epai bandimi ete mbuma na molimo emonisama polele. Amen. Nous l'avons lu ndenge totangi awa le fruit se mbuma manifeste ekutalisama et on voit immédiatement tomoni de quel esprit na mbala moko est une personne molimo ngo eza ya mutu songolo qui se manifeste ezomutalisa solo. Nous voyons tomoni que la première liste est apparemment encore plus longue. molongo Ces fruits de l'esprit, oyo ya mbuma na molimo ndenge nauti kotanga yango sont au nombre de 9. motoyo nango eza libwa. Maintenant, comptez les autres fruits boko kotanga mpe bafruit mosusu ebele qui sont énumérés. Il est dit au verset 18. na 18 Mais si vous êtes conduits kasi par l'esprit, soki okambami na molimo vous n'êtes plus sous la loi. ozali na se ya mobeko te. Maintenant, vous pouvez compter les autres fruits qui sont énumérés ici. bokotanga bafruit oyo batangi koto. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus soki sous la loi. okambami na molimo ozali na se ya mobeko te. zoka nde misala ya nzoto yango oyo l'impureté, la bosoto, l'idolâtrie, la magie, les bindo, inimitiés, kisoloka, kuyinana, kubendana, les kabwana, prises de parti, l'envie, kozwa kete na pona mutu mususu, les excès de table, etc. Je vous ai dit auparavant et talisi je bino le yango répète na ezongeli mpe bino yango. maintenant. Ça c'est Que ceux qui commettent de telles choses bato bazosala n'hériteront makambo pas boye du royaume bakosangola de Dieu. bokonzi na nzambe te. C'est aussi une bongo très sérieuse. liloba na mutuya Il y a aussi des péchés grands et petits. Les gens ezali lisumu registres différents. On ne peut rien dire à ce sujet. tokoki koloba yango Les gens te classent tout cela kasi de manière très différente. nyonso wana bazotalisami na bokeseni na yango Est mis sous une seule carte. kasi batiango na elobeli moko Sur une liste. batiango na molongo Tout comme l'envie, la jalousie, comme bosoto tokoma boluli la débauche, bosoto la luxure, koluka biloko ya toutes les autres choses. Lisez-le vous-même. botanga bino Des moko choses désagréables. eza biloko ya mabe Chaque parole de Dieu est kasi sortie de la même liloba bouche et le même Dieu qui nyonso a to na donné la nzambe loi ebibi na monoko na nzambe. tout
le monde kasi nzambe ye moko selon sa personne. akosambisa bato nyonso kolandisa liloba na ye. Si l'on rencontre aujourd'hui une personne dont on sait il a pratiqué la sorcellerie. Na moto toyebi ke asalelaki kindoki. Et on ne saurait pas comment bato nyonso to le bakobanga sorcier ondoki comparable à celui qui provoque akokani l'hostilité, na oyo pe azoluka bitumba, à celui qui provoque les divisions, les hostilités, la jalousie, la querelle. Ce sont les mauvais esprits qui agissent dans un champ d'action très large. ce sont ces milimo oyo ezokosala mosala. Il a fait ceci et cela. Asali boy. Les dissensions, l'égoïsme mesquin, la discorde, kopimela bato les biloko, divisions. Et lorsque Paul écrit, kokabola biloko. j'ai appris qu'il y a des divisions parmi vous. Paul alobi nayoki ete bokabwaniza kati na bino. N'avez-vous pas des pensées charnelles? Si l'un dit, je suis de Paul, boza na makanisi ya nzoto te. Soko moko na bino alobi ongana moto ya Paul, ongana za moto ya boy. Eza makanisi na bo moto kati na bino. 1 Corinthiens 3 verset 4. Et cela est également mentionné ici. Wana pe etelisami pe awa. Parti pour quelque chose. L'un dit ceci, l'autre dit cela. Moko alobi boy, mosusu alobi boy. 2 ou 3 courants ou groupes différents au sein de l'assemblée locale. Na assemblée locale. Si grave. To groupe différent na kati assemblée locale wana. Assemblée moko wana okuta bato makanisi belé. Ou ce qui s'y rapporte, les bagarres. Oyo ememi bitumba. Énumère ici. Azo kutanga yango awa. Nous devons peut-être nous pencher sur ce miroir du cœur. Esengeli bisoto mitala na talatalo ya motema pona kotala makambo oyo batangi awa. De nombreuses années il y a na bambule ebele le cœur incrédule, le cœur non renouvelé. Bazala motema kenze mitema oyo eyesamisika te pe motema mibale ezali boye kasi ezangi molimo. Nous voyons qu'il est vraiment important que Dieu puisse accomplir à nous ce qui lui est agréable. Nous en arrivons au point tout ce qui n'est pas juste dans lui, n'est pas juste à nos yeux. Une pensée qui m'a également préoccupé. Si nous pouvons tirer du psaume et de l'épître aux Hébreux, il est ici dans le psaume 40, verset où n'est-ce pas ce psaume? Ah oui. C'est psaume 40, oui, à partir du verset 5. Psaume 40, verset 5. Bienheureux l'homme qui place sa confiance dans le Seigneur, qui ne s'associe pas aux orgueilleux, aux amis infidèles. Tu as fait de grands les miracles que tu as faits sont grands. Sont nombreux, Seigneur. Tu as fait de grandes choses. Et sur nous sont grands. Tu es incomparable. Je peux en parler et les proclamer. Et maintenant, vient le verset que je voulais lire. Plutôt les versets. Verset 7. Tu ne prends pas plaisir au sacrifice et aux offrandes. Tu m'as donné des oreilles attentives. Tu ne désires pas des holocaustes et des sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, le rouleau du livre. Il est écrit pour moi. Verset 9. Faire ta volonté, mon Dieu. Plaisir. Et ta loi est gravée profondément dans mon cœur. J'ai parlé de ta justice dans l'assemblée. Je n'ai pas retenu mes lèvres. C'est vrai.
toi-même, Seigneur. Tu le sais. Mais passons rapidement à l'épître aux Hébreux. Cette parole est également citée. Une nouvelle fois, il est dit ici dans Hébreux 10, au verset 5. C'est pourquoi lorsqu'il est entré dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as kasi yo osalelenga nzoto tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux asepelaki na ba holocauste te na ba sacrifice te bambeka baza kopesa ta asepelaki nango te kasi talani nazoya na mukanda oyo komami na tina na ngai po te nasala mokano na yo o Nzambe. Au début, tu n'as pas voulu des sacrifices. Et le bami na bandelo o sepelel ba mbekate. Des sacrifices pour le péché. Na ba mabonzate pona masumu. Tu n'y as pas pris plaisir. O sepelel nango pete. Bien que ces sacrifices. Bien que ezalaki ba mbeka. Conformément et pesalami kolandisama mobeko. Il poursuit ensuite. Voici. Je viens. Talani nazoya. Pona kosala mukano na yo. Il abroge le premier. Abomio ya liboso. La validité du second. Akota atalisi oya mibale. Na mukano na yo. Tobulisami mbala yiso na mbeka na nzoto ya Yesu Kristo. Amen. Oh, quelle parole merveilleuse. Oh, lilobeli na kitoko boy. Tu n'as pas voulu des sacrifices des holocaustes. Oh, lingaki bambekate. Ni aucune autre offrande. Po ata mbeka moko tata mabonzani no sepeli na ngote. Présenté conformément à la loi. Etalisamaki kulandisa mobeko. Elle n'apportait pas la solution. Kasi ezokupesa eyano te. Celui dont il est écrit. Pe eye oyo kani bakomeli azoya na buku ya mukanda komami ete na ye o Nzambe mpona kosala mukano na yo po te mukano na ezali elengi na ngai. Tondimi Kolo amibongisaki nzoto lokola eklesia. Bondimela ngai moto aza na posa na nzoto mpona kobanda ekelamu ya bule ya nkolo. Nkolo aza na eklesia oyo ezali nzoto na ye. Mibongisa nzoto oyo ya Kristo. Na nzoto yango Nzambe alingi komikumisa. Amen. Makambo manso esengeli ekoka be. Kosala mokano na yo mpona bolamu na yo ndenge ekomami na buku. Ndenge ezalaki na nkolo na biso ekozala pe ndenge moko na baoyo bazali nzoto na ye. Amen. Mokano na yo esalama kasi ya ngai te. Bobele mokano na ye. Azalaki na volonté te. Azalaki na makoki ya kosalela mokano yango. Tolobaka mingi molimo ebelemi kasi nzoto eza pete. Oyo azalaki na botao na nzoto kasi azalaki Nzambe. Yene mutu alongaki nzoto na nzoto ya bomoto boye asala mokano na Nzambe. Na mokili oyo na ndenge te biso bato toza na kati na nzoto oyo tosala nzoto na Yesu Kristo. Bongo na ntango na biso mpe tosala mokano na Nzambe mpona lokumu ya kombo na ye. Apesa biso. Amen. Apesa biso yango ngolu yango. Amen. Levons-nous et adorons. Tout est le matin sans olaï. Je te
te remercie de tout cœur pour ta parole tondi précieuse et na sainte. motema na nga mobimba mpona liloba ya bule Car le temps de la grâce est encore là. pamba te Merci ntango na ngolo eza nano pour wana regarder dans le miroir de la parole. mitalaka na talatala ya liloba De remédier à nos défauts, à nos toboya manquements, à nos faiblesses, bamabe na de nous biso laver de toutes babutao na nos biso tâches, de toutes nos rides, afin que nous sokola biso marchions vers la banzoloko perfection. Oh nyonso Seigneur, to na mabe mais nous tokotambola na avons yo en nous ce nkolo désir kasi ardent toza kati na biso mposa wana mpenza mpona kotambola kati na solo devant toi, tokitisa liboso na yo nkolo Seigneur, tomitala na talatala mokolo au nom de toyebi Jésus. biso banso na Amen. nkombo na yesu kristo amen.